sikoyo tango na tuni ye alobi pona koya awa il faut kaka ondimela yesu lokwa nkolo pe mobikisi ngande na tuni nga mendeni nga naza salite bo bango balati bien boy ayebisi nga bite yo na nokomi na temps ya kolata ngo te parce que il faut zonga nga bite mais il faut na lata quand même ata muke naza salite bango balati or abi bo déclarer ka lokwa nde ba olo tango na lobi ka Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Dieu, nous t'adorons. Yango na album asima na koyemba penya njembo Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons. Wane za njembo ya paradis, wane yemba mara kuna na paradis. Nzamba pambola bato nyonso ba préparer liwa na bango akende na paradis. Okopema na kimia, okobosa na bapasi ya mokili na minyoko. Moto aza na paradis bien aimé, ata bapese 1 milliard de dollars ou 100 milliards azonga koyate. Po ezana moto muso aza na 1 million de dollars, mazola na butu bandota mabe. Azolala koto ba travailler bazo pese motema pasi ba yibi 100 000 dollars kuna. Koto pe politique comment ningisa. Politique ba comment lukisa. Estoma mena 100 milliards de dollars. Mais kuna estoma ezalaka te. Tension pe ezalaka te. Njaleza te papa. Kolemba pe ezalaka te. Molunge ezate. Sikoyo tango abimisinga alakisinga ba église papa mkolo toko sala na koyebisa yo vraie église na faux église. Pour na mona ya wana soki to mona ni boy mais oyebike il faut ko sunga bana na nzambe o bazotala juste atana choix ya église nini mutakoki ko analyser nini mutakoki ko discerner po ayebesika malamu to ya mabe atako tanga kombo ba église te bon parce que ça na terme ya batu ebele terme batu muke terme moi logo moko ego sa ta muta sosola mo muke to lo lendo ya pasteur to ndenge ya munene ya pasteur. Bon, et là qu'on a kaina loba, vraie église, comme on a ezati. Partout, on va se tanga kombo ayi sur le coin encore le mobile. Et ça vraie église. Mais pasteur non, aza pasteur en Zambie. Vérité, tu as la vérité to loba. Vrai pasteur, okoye baye na misala na. Okoye baye na bambuma na ye. Ce qui au moni orgueil katina comprendre. Ce qui au moni pasteur wana na kati ya message na ye azo préparer vraiment bato pona liwate pe pona lèvement te ya église te papa il faut kokeba vous comprendre. Ce que yoki pasteur akomi kotanga ba kombo moko boy. Bana na nzambe tozala ba fanatique te po mukolo tokota kana cercueil okokota yo moko ni mama ni yaya ni pasteur ni mutu bakenda kotika biso moko d'abord nano tambo otiko na morgue batiki yo moko bakezo na morgue ba yewana tambo otiko na cimetière yo moko lo blague te po na vie na yo sikoyo webi ke bien aimé avant na zonga nzambe ange de Dieu Nangela yemoko voix ya grand maître le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth abandi kolobelanga abi pasteur miracle ezalaki obligé sala matin yango moni ngai nzambe lorsque na yaka la mokili na komi na piscine ya Bethesda ba maladi bazaki ebele mais na bikisi kaka moto malade à 38 ans pour bayeba ke na bikisaka ta ba maladie incurable bisika okei pona liloba na ngai eteyama bato babongola motema onyoso akokoma pembeni na soka za maladi ya kobika soka za na mikakata ni kolongo quel que soit niveau ya moto soki osimbi obondeli pona ye yote me ngai moto na ozongisa ye kuna akobika me kobomba vérité na ngate loba ndenge uti komona abi tambola mokili mobimba mutu nyonso oya kozwa mbongo na ye parce que ndenge za boye yo moko uti na famille pauvre ponde konga na za villageois na botama na bwende kuna na chwapa na Équateur
esika ebola ebimaka boyo kaka nga naza villageois na ye kisasa koya sikoyo moto ya kozwa villageois oyo po évangile ezofele m'évangile c'est coûter cher même mes frères oyo atie pendia ba biloko na nje pour utiliser connexion internet fa futa mbongo ebele po message ekomele sikezi sikoyo yo moko yebi olio jijaka ba politicien olio jijaka bato zwa kaka ngai moto akele komona likambo aliwa olekisanga na ba TV international est-ce que na tuni ba France 24 ba TV5 ba Radio Washington ba African News est-ce que ba RTNC ba TV News est à l'international niveau ya ba YouTube nous c'est ça kapona ba paganu te nzamba pesi biso mbongo oyo po to tombola bokonti na nzambe yeba mutu nyonso akosalaka mosala na nzambe lifuta na ye ezali la Bible dit c'est qu'un homme aura semé il est moissonnera et ça na ba code secret on a koloba na TVT on nzamba pesanga nazai kozela neta ya nzambe nzamba pa mbolo bien aimé pour na vraiment révélation yo moni bien aimé na ibisayo ye avant daka na mbinza na kota pigeon frère bien aimé nanga aye ko lukanga awa bien aimé za orgueil daye lukanga na kinga bwa toza na veni ngungu ona komo bosa na adresse yango na biso ni na Maranatha Pasteur Paul awa toza na adresse na biso na komo bosa na ngungu numéro combien 38 toza wa na ngungu na kinga bwa okokuta ngana ndeko nanga Pasteur Paul ça veut dire soko ye kaka to moninga to ye ko tuni na luka révérend Pasteur Paul na ngungu 38 na kinga bwa izambo ozwi kaka victoire point show oyo tuni na luka Pasteur ekofu oya kufaka omona soko soit okomona ngana njela bien aimé njela bien aimé eki bumba eki bumba mwana papa mwana mama zwana no numéro à téléphone 00 243 89 02 55 86 naso bande 00243 eza code ya RDC 89 02 55 243 pona ya suka mbala ya suka 00243 89 02 55 86 na suka soki obengi biso oza partout oza na malade oza na problème oko ezotungisa yo parce que yo ka bien aimé malgré nalobi makambo ya liwa me yo okokufa na liwa bato te nalobi okokufa na liwa bandoki te okokufa na programme ya nzambe mission oyo nzambe atindo na mokili fo silisa yango ezala ta baluki yo baboma yo basala basakrifie yo ata bosali accident na avion bosali accident na mutuka na train na métro ezala na moto yo okufa te nalobi au nom de Jésus okufa te bien aimé obi ke pona kosukisa Satan abangaka moto oloba au nom de Jésus te mama na ngai soki Satan abangaka au nom de Jésus mais nde tobenganaka bademo me moto mosusu abengani bademo na butu maloto bandoto amasi Satan abangaka moto azotosa liloba nzambe preuve na ngai eza na Deutéronome 28 verset 7 alobi ils viendront par une seule chemin bangoula ils sortiront par 7 chemins lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique c'est que mutu soka azotosa botosi yango moko eza outil ya travail ya kobenga na Satan botosi endenge na tei boy soki oyambi biso vraiment bien aimé bisika oto tuti saki o libaku limbisa naza moto naza na mai na makila peut-être langage nange ezalaki très dur limbisa nga eza ba religieux nyonso bo sacrifier nga te soki o sacrifier nga o sacrifier oyo atindaki nga
soki okombattre nga okombattre atindaki nga. Jésus aza tata na bino te, aza tata na nga pe te, aza tata mwasi na yo te. Pasteur na bino ate yo kaka liloba, mais liloba ngo esika ebanda toyebi te. Mindele wana ko toloba bango te bamemela biso, mais nga nakendeki na paradis namonaki mundele te, namona mpe moto mwindu te. À part nde na lie le tourment namona mindele na bato mwindu, mais na paradis bato nyonso bana nzoto moko, mwasi aza te mobali aza te. Voilà. Merci beaucoup tozalaki na Pasteur Eden Ekofo oyo tosololi na ye. Voilà awa oyo peza album na ye, mais pour toujours un album Pasteur na okina mwa te question boko ide biso na ba réponse pena po to meka ko enseigner na nini na synthèse ya biso na anglais. Papa na moment oyo yo okufaki ça fait combien de temps oyo mwasi na yo azalaki kozala est-ce que ezalaki bajour et ça les de 20h à 4h du matin. 4h du matin, lorsque ngana zongi, pour tant aussi sur l'entretien on entend le bas, code secret, pas évidemment le code secret wana, au bon le la motuka ceux qui vous en est direct en face. Par téléphone, bien au bout sur la naïe pour nous sur le bacana la médiatique. Tant qu'on a vu bon zonga. Après que tout n'a bino ba pasteur. Est-ce que vous avez un temps? Il y a quoi bisa bato ba kota na kati ya le tourmenté ou ba kende na paradis to pe bino te ya kanini yo ka question wana pasteur yo pozo landanga pardon bongisa message na yo bongisa message yebisa ka bato liweza tozo tambola nango na poche tozo tambola nango na mbetu combien balali balamuki te baleki ngano na kosambela interpellaka bana nzambe mingi na mateya na bango sikoyo tango kaka zo sanga zonga mbala moko na lamuki tango na lamuki boye na vandi na vandi sikoyo na tikali 3 minutes na vandi ti nga kansaki ndoto na banozo ngabi na utokufa siko na bandi su na kobanga tango na obima na 4 heures na salon mama alingaki ya kufa te pasteur oso kufaki ngabi te ezaki ngale na kufite ngayo nde tango na explica nazala bien aimé na mona soki na yoka miracle na mona miracle ngai na comme esprit tango na expliquer ka madame tango na komika place ya loba Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Dieu na yoka voix ebisinga kende na monde entier kende koloba mon frère maman Yolanda za témoin na bima na mir pa na bimi libanda raison na bakabinda ana kuna ezalaka basoda bakangaka bayebisinga yebisa peuple ya kabinda que Jésus Christ azanzambe apo yebisa bangole apo yebisa monde ngapi mena yebisa bangonde na ba oyoka yo les choses spirituelles ezali boma na ndelo bana portugais ushkabiliano shkuta Jesus Christ est Seigneur bana sote ce qu'on a mis usangola nushkuta Jesus Christ est Seigneur du Seigneur na sota mbala moko likolo ya batol uzangola nu umundo interno shkuta Jesus Christ est Seigneur bien aimé eloko elekelanga njoka papa onaza ko vande pa na azaki chef du quartier papa wana na mwasi bazaki bandoki nga na yebite sikoyo loske nga esina kufaki deja njoka tango nga na zokufa wana yango na comprendre que madame yakokai kofungola porte te soda moka telemaka na porte sikoyo ba soda ya lola balati lokola ba teni ya ba garde présidentielle ya Angola ba angolais nyonso bakolanda bayebi ba emergence balati yango ba clôturer ki lupango ni entrer ni sortie siko papa wana na ba 0 heure alinga bima ba pumbwa na mwasi naye sikoyo soda moka yeko mona bango physiquement moto zo expliquer ngeza papa wana papa Bwilu nde tolo babwe pa za na sama bela kufaki akanga mobali kotoyo atombola yebo tinga na kenda kuna bango baza kotomba mandengo wana ti na 4 tanga na zongi nde bakitisi bango balobi soko meki suko bima papa wana na ba 8 heures ayeko benga ngabi pa pasteur bino bazairwa boza boye ndenge nini yo ye na mboka ya bato oke kozwa basoda pe ya ba militaire présidentiel ba ye ba nga ba bomanga na mwasi na mbutu ngabi yo linga osani abi men
Habi papa c'est nga azalaka ndoki. Nga bi papa yo ndoko yeba. Yo ndoko yeba. Merci. Merci beaucoup, Tozwa, quand même précision. I think we want to tell you people for your language, English. Listen, our brother. Okay. The pastor said this. I want to summarize just in a few minutes. You know, you can have money. It is not a problem. You can be rich to be a president, pastor, prophet, evangelist of God. But the big problem is this. If today you will die in the sin, where you will go? I'd like to tell you today, but the hell exists. The heaven exists. If you want to go to the paradise, you cannot be pastor. Just you must obey the word of God. The problem of the world today, my brother, the world must be against the word of God. If you don't obey in the word of God, you will go hell. Because God is just. God is not support the good things and the bad things. No, God is just. But there is two reality beyond our imagination. There is hell and heaven. And the pastor say, when he went to the hell, is so many people. Many people, they are suffering too much. There is no water to the hell. There is no air to the hell. There is just suffering, suffering, suffering. And the second thing is the heaven. In the heaven, there is the joy. In the heaven, there is the peace. Because God is the peace. But in the earth, you can be pastor. It is not a problem. But if you are pastor, follow me, please. I am pastor like you. But if you walk against the word of God, you will go hell. You will go hell, brother. You will go hell. If today you are died in the sin, you will go hell. When you follow me, I'd like that you receive Jesus Christ in your heart and to walk by the true way. Because it is the true way who lead all people in the heaven. It is the true way of Jesus Christ who lead everything in the heaven. Because today, many people looking for the money, looking the car, looking a good married, but you forget a big things to looking the kingdom of God. First of all, when we coming in the churches, we must looking the heaven. Because if you are looking the heaven, everything will give you like water, like nothing. Seek firstly the kingdom of God. If you seek the kingdom of God, God will give you everything. Because God, He doesn't want that you getting in the hell. God need you too much, brother. God need you too much, my sister. He wants do something of better. He wants do something of new in your life. Today, if you receive Jesus Christ in your life, you will go hell. It is just a summary of everything our pastor says. Thank you too much. Thank you, brother. Thank you, Bandeko. Je crois bolandi biso vraiment na bokebi tozalaki na pasteur Eden Ekofo oyo apesi biso témoignage na ye ndenge nini akufaki na mboka Angola azalaki malade et ememaki ye na liwa mwasi na ye azalaki présente oyo avivaki makambo wana de 22h ti na 4h30 nde oyo yaki gozonga et na espace wana ya 22h ti na 4h30
eza moment oyo yo nzambe atambusaki ye vraiment na ba endroit nyonso oyo auti kotangela biso na lifelo na lieu de tourment et puis na paradis nini oyo yamonaki. Je suis sûr que biso nyonso tout olandi wapi place yo ozopona kozala na ntango ya kufa na yo, est ce que eza lieu de tourment, eza lifelo to eza paradis. Voilà yango message oyo tozalaki nango lelo avec permission et à pasteur parce que nous avons déjà dépassé nos temps. Tout ça la émission musicale, mais pasteur Ekofo azapé musicien. Donc Oyo eza album naie. En tout cas très prochainement tout ça la émission moko sur Tango Ekoki eza album naie. Je crois bozo on a déjà signé à montrer. Donc Tango Ekoki yakoyeba kobongo la motema yakoyeba ko respecter moko na moko. Eza te po yo si oza déjà pasteur bat bazaki belé on négligé ba o bazote na wenze bino nyonso tout boza ba serviteur yango ndeza yi message pasteur so koloba moi dernière parole moko par rapport à l'émission parce que tozana on a posa na yo tamulai na se ya moi liloba moko ya mukuse po toka bwana na émission ya mukolo. Merci eloko na koloba ya suka eza sima ko ba remerciement na pasteur Paul ya visionnaire ya église Maranatha. Donc nga église eza na Angola awa nde na koma kipana ye, c'est mon frère. Et puis na ba collaborateur nyonso moni kutu batu baze belé awa oyo baye kolanda témoignage oyo viva nzampambola bango nyonso apambola pe madame nanga Aimé Onganga apambola bana batu nyonso na oyo bayebi nga no bayebi nga te, surtout batu nyonso oyo bakosala bakozwa libaku ya kolanda biso sima yaka ya kolanda biso nzambe na ngai ya visiter bango. C'était na ba plan nyonso tu na ba domaine nyonso soko oza maladi efe kaka ndengo zolanda nga tika guérison ya nzambe elanda yo. Ezala ba problème ezaki difficile elanda mais loko eza très important na obeta sete ezake okoko utiliser kaka maki te maki soki ole maki moke kosila mais soki okoyeba kozala na soso pembeni akobando botelo ba maki do soso yango oyo nzamba tindi akobota ba maki ya message mais soso yango ezanga ngoloba ke soki obengi biso na numéro ya téléphone otopesi yo pe na personne suka bien aimé okozala de cité ezala na ba pasteur na église na ba église to témoigner pour to édifier bana na nzambe parce que bilobi nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et ce que bengi biso pendant une semaine, pendant 3 jours, to témoigner, je pense que ça la bande kebele ba bongo la motema. Ce qui peut yo moto za na mbongo, olobi soutenir biso. Bien aimé nzambe wana kotika yo te akokanisela yo parce que misala malamu nyonso egangaka. Merci nzamba pambola bino apambola pe yo bien aimé oye kolandanga tina kinga boy izam bisika nazawa nazana bozuite bozuinanga ezaka liloba oyo na nzela na yo. Merci beaucoup de message à pasteur Eden Ekofo Yangoana Bissonio tout Hollandi et on dit merci à Junior Mpidi qui était derrière la caméra et merci à toute l'équipe de l'ESP Media, ESP Media Londres et ESP Media Angola. Là on voit déjà Gloire Ngindu topesi mbote na kati ya Lada Gloire Ngindu bambote na Yangwana topesi mbote na bino nyonso tu bolandaka biso na Belgique, na Paris, na Londres, na Suède, partout dans le monde, les États-Unis et sans oublier famille Bumba Mobimba topesi bino mbote place Bozali et tokomi na suka émission tolobi ndenge toloba na suka ya émission na biso. Glory be to God. Bye.